Côté na bino ba congolais bana ya RDC tozali ko remercier bino mingi ba yebu mesana kolanda émission na biso ya www.zoommail.com. Topesi bino mbote po ete bozali ko porter toujours confiance na émission na bino oyo mesana kolanda lelo tobomeli bino basango oyo bokolanda na mokolo ya lelo ebongi na bino ete bozala kaka bisika bovandi boyoka nini oyo tobomeli bino po ete biso tozali site oyo tozali kozwa ba information na source mpona koinforme bino mpe tozwaka partout po ya moto te mpe tokoyebisa bino bamakambo ndenge ezali komekana na ndenge ya verité yango ete tosengi na bino baye bozali koporter confiance na bino na www.zoommail.com bozala kaka bisika bovandi nde na moma oyo bokozwa basango na bino bozali kozela bandeko babolingo mbone na bino bayebomesana kolanda chaîne na biso ya www.zoommail.com. bandeko babolingo lelo tokolobela bino nini lelo tozali kolobela bino ba effort oyo bakonzi ya mboka na biso république démocratique du Congo bazali kosala mpona ete peuple a se retrouver mpe kobongisa mboka na biso république démocratique du Congo. bandeko babolingo tozali komona lelo bakonzi ya mboka na biso ndenge bazali kotia éclairage partout na mboka na biso to na Kinshasa éclairage ekomi kokota partout malembe na kati na mawa ya nzambe nde un jour Congo na biso wana ekozala mboka oyo bato bakoloba ete ya solo ete bakonzi na biso bamonisi misala na bango mpe bamonisi motema malamu na bango envers bapeuple congolais. bandeko babolingo mpo lelo Congo ebunga ezali na yango kaka likambo ya motema malamu oyo ezali na congolais nyonso tu oyo mpe ezali na bakonzi na biso ya gouvernement. Parce que na ntango ya deuxième république tozali komona ete po changement ya Congo tozali kokanisa ke ezali magie ou bien baformule moko boye soki ndenge nini or ke po Congo ebunga ezalaki nango kaka likambo kaka ya ba bonne foi donc volonté ya malamu mpe bato oyo balingi peuple mpe te Congo ebunga. po lelo tomoni yango na bamisala oyo ndenge bakonzi lelo bazali kosala nde tokomona ete bakonzi oyo bakambaka biso na deuxième république bazalaka nde na mauvaise foi balingaka mboka na biso Congo te po ete po Congo ebunga ezalaki nango likambo ya cadre baformule ebele te bandeko ezalaki na yango kaka likambo oyo te congolais nyonso to bato ya gouvernement bazala na conscience bazala na posa ete basala bamakambo oyo ete mboka ekende liboso. Estce bamakambo oyo lelo bakonzi ya lelo bazali kosala na Congo estce ezali magie ezali magie te mais ezali kaka motema malamu bazali na yango botala ndenge Congo na biso ezali kobongola mpe Congo na biso ezali kotambola. bandeko babolingo lelo tokoloba mingi te mais kotalisa bino kaka misala kitoko oyo bakonzi na biso ya mboka bazali kosala na Congo po ete bino moko botala bosala comparaison eloko nini ezalaka kaka na bakonzi oyo ya deuxième république bakoka kosala bamakambo oyo bakonzi ya lelo bazali kosala. Est-ce que ezalaki manque de moyens to ezalaki mauvaise foi oyo bazalaki na yango parce que na kati na bakonzi ya deuxième république mingi bazalaki wana bazalaki ya badeuxième femme na bango komona ete kosombela bango bandako na bapoto kosombela bango bandako ya minene oyo ezali kokute bamillion mais pepe azali komanke même quelque chose ya kolia mpe basalaire ya bato baemployé to baouvrier bazomona banani basalaire na bango te alors boyebisa biso lelo mpenza soki moto azali kotombola mongongo mpona kolobela biso kotalisa biso baréalité ya deuxième république motu wana azali motu oyo soki ezalaki na bapays ya baarabe bakoki kozwa ye mpenza batie liboso ya bato mpe babandi kobwakela ye mabanga mpe ya kufi parce que biloko ya boyebongi ete bopesa yango nde na baarabe nde bakopesa solution na bato oyo bazali koganga mpe bato oyo bazali kotalisa ete deuxième république ezalaki république oyo ya solosolo alors ke lelo tozali komona na bamakambo ezalaki ya simple mpona bapepe na epoke ezalaki tobakomona ngo kaka danger na biloko mosusu ya kolia ya pamba tozali komona yango kaka danger alors ke bomoni bino moko lelo ndenge peuple nyonso tu ya Congo lelo ase retrouve lelo en tout cas bandeko bakolingo tomata tokita soki bato bazali koya kotalisa biso te Congo boya na ntango ya mobutu boye bato wana nde baza na maboma na mitu na bango parce que bakoya koyebisa biso na ntango ya mobutu nde boye ezali mawa bato mosusu bakoti na se ya mabele na ntango ya deuxième république mpona kaka susi salaire bamonaka te na ntango ya deuxième république mpo motali kaka eloko lokola babengi lokola boudin oyo ezalaki de luxe boudin ya pamba boudin bandeko tozongeli lisusu boudin na epoka deuxième république yo so ozolia boudin donc okomona mpenza bato baoneli oyo bazotala yo mpenza omona bamisu bazomela soyi boudin ya pamba na epoka ya deuxième république na epoka deuxième république olambi kaka soso ya pamba soki bozalaki ta mosusu na lopango moko ya ino clôturé kaka solo wana ntango ezobeta soki bavoisin baki na pembeni okomona bavoisin babimisi bakiti baye mpenza bavandi babenaka ta mwa solo wana vraiment moment oyo topasse na 32 ans lelo soki moto azoya mpe azokoloba ke o deuxième république na ntango ya mobutu ezalaki boye tika bandepo il faut torapelaka bato wana bamakambo oyo tomoni il faut korapelaka bango hypocrisie nde mabe parce que hypocrisie wana yango nde ebombaki mboka na biso ti lelo tokomi na boye vraiment okomona moto alambi mwa supu na ye soso ngombe okomona bavoisin soki bazwika biloko wana bazolia solo wana omona bavoisin babimisi bakiti baye bavandi wana bamendaka ta mwa solo wana bamelelaka yango soki ata bino moko okomaki na niveau nini tokomaki na niveau nini okomona ntango deuxième république soki balakisi ata mwa eloko moko ya télévision mpe na bapoto baplace mosusu opo elelo biso tokomi na bapoto tobomona moke eza yango baplace moko ezalaki nango normal mais ntango oki na niveau ya kitino bino soki bozomona baplace wana bozomona mpenza danger or que c'est rien lelo
nzamba okeni biso mawa liberté côté mutu nyonso azwi mongongo mpona kotombola mpona koloba na ntango ya kala yo nani yango mutu ovandaka kuna na semba na kote ya bamai ya soki mai ya kimatele soki mai ya nini yo kutu mutu oyo kutu vi malonga te otombola mpe mongongo loka liboso ya kamera mokili eyoka yo nani bandeko yango wana ifo tozalaka reconnaissant surtout na lingala facile oyo lelo lingala facile epesi privilège na bato ndenge bazali koloba bandeko bakolingo bokoki na bino koloba kofinga me biso tozali bato moko oyo tobanda kotalisa bino bamakambo bino bomonisi bato yango wana tozali koloba ete bakongolais tozala mayele bakongolais tofungwama totika buzoba po ete oyo ezali su moma ya buzoba te oyo ekomi te moma oyo ifo toyeba esika nini touti mpe esika nini tozali kokende tomoni pasi mingi bandeko tomoni pasi tala kaka mutu azolia boudin na ye boudin okomona bato baye batondeli bazotala azolia boudin na boudin mpe ekomaki eno badelix na moma ya deuxième république boudin ya pamba okomona mutu alambi ngombe soki bavoisin bakila pembeni solo nakala ntango ozobeta moye basalisa te bazwi bakita bimisi baye bavanda ndanda babendaka te solo wana nivo nini tokomaki nango ese ya makambo nazolo eza lokuta nani ayebi yango te na deuxième république topase bamoma moyebi te bawana nyonso yebi bamonga ya batorture oyo bazayiwa ya époque bapase eza torture moko ya kosakana te mutu alambi ngombe na ye boza bavoisin solo wana kaka telema bino wana eloko olia te ozwi kita obimisi obendaka muta mwa solo wana quelle torture bandeko après lelo bakonzi mosusu ya deuxième république bazwa mpe bazosila mnongo bazolobaki natanga mobutu ezalaki boye natanga mobutu ezalaki boye botika biloko pamba botika ignorance bozokoloba na bato oyo bozosala nde tondire tovivaki na repoke wana te toyebi bamakambo te ozali pasi mpe mawa oyo mpenza biso bamakambo bato bavivre na lipa ya pamba olipa soki ozolia lipa batya mateka donc bato bazomona yo mpenza danger lipa ya pamba lipa batya mateka na epoka deuxième république bandeko lipa ya pamba oyo batieli yo mateka bazwi atata mosusu babiloko mosusu bia bamaki batie na kati mais eza grave okomona mpenza bato baye bavandeli yo bisusu bazotala wana elongi ya mawa soki mpe moto yango aza motema mabe akokatela bino be te akolia yango mpenza sisi soki mpe lia sisi epesi kanda na bitema ya bato basiko asiste na sene wana ndenge bazotala moto azoni lipa na bamaki na kati na mateka baepoke wana nyonso tovivre yango alors bino okoya kotelisa biso nini na balokuta pendant 32 ans basalaire ya bato bazwa te alors okoyebisa biso nini lelo soki moto azoya kotalisa biso kongo na biso boya na epoka donc na epoke na kaka bozakolakisa bato bamakambo na bino ya bozomo bozalaki na deuxième république mboka mobimba avec 1000 généraux bagénéraux moko tina te baza lelo mpe kotuna bakonzi ya lelo badiplome na bango diplome ya baramoto na bino awa baramoto bopesaki titre azalaki général baramoto diplôme na ye atangaki wapi baramoto atangaki wapi vraiment lelo bacongolais ebele bazofungula mpe monoko mpona koloba mpona na ntango ya époque ya deuxième république nani yango ayebi teke baramoto wana akoma général kuna na congo baramoto pesa atanga paye bana te abima kaka boye o général baramoto na mikolo suka ntango baponi oki bajournaliste baye mpo bapose baquestion nani yango ayebi te elekaka na tele baramoto oli abima tindi chauffeur na ye po ya kolobela français mobulu nani yango ayebi te alors bato popataki kolobaki batule bakoko osimba mboka na ntango ya deuxième république wana bandeko na revele bino eloko moko bana nyonso ya bakonzi oyo bozalaki komona bana ya bana bapesaka bango code moko oyo bazalaka kotambola na yango soki ozali kaka na voiture boza koya soki kaka roulage atelemisi bino bolobi kaka code wana journaliste atiki bino boleki donc ezalaki code moko déjà basi bapesaki yango na bagénéraux nyonso bayebisaki même na baroulage soki ozoyaka na voiture na yo batelemisi yo olobi kaka code wana devant ye roulage en tout cas ozala ozomika na voiture ezala ndenge nini batiki yo oleki boyebisa biso wana nde ezalaki mboka oyo ezalaki kotambola mpona bakongolais nyonso oyo ezalaki kaka zaire oyo ezalaki mpona bato oyo ya équateur bangwandi yango toza koloba ete en tout cas vraiment ifo todima bakonzi ya lelo oyo ete na mokolo ya lelo okokuta te o mwana ya o tata leki ya o ndongo ya o tata mwasi ya makambo wana lelo ezali te esila biso nyonso bakongolais toza kotambola kaka na ndenge moko lolenge moko oyo kolobona leki oyo na boye epuis justice eza kotambola kaka ndenge moko mutu akozala bino te mutu aya kolobela bino lokuta te lelo kongo na biso ezali kotambola na ndenge ya malamu kaka ndenge toyebisaki bino sikoyo tozali kotela bino baimage bomona ndenge nini kongo na biso baréalité ndenge mboka ebandi kotambola ndenge mboka ezali kochange bakonzi na biso bazali kobunda malembe olobi kongo na biso ebanda kose retrouve po ete basekele ya 32 ans ezali mingi na kati na mitu ya bato baproblème ebele ebebisi bato yango ete mpona bato nyonso to wana makambo nyonso ya mabe elongo na kati na mitu na bango esengeli malamu ete biso bapeuple congolais il faut toluka ndenge nini tokoki kosala mpe kochangement ya mentalité ya bato wana bakonzi ya mboka na biso ya lelo bazali na mosala mingi ya kosala mpona bato oyo bazali na bamentalité ya bosoto ya bonyama yango wana botala bino bongo bandeko botala ndenge mboka na biso ezali kobunga malembe botala baeffort bakonzi ya mboka bazali kosala ebongo oyebisa biso nanu soki oyo makambo oyo tozali komona na deuxième république tomonaka yango to
lelo ndelo kwa topa komi kosala yango te bolobi ete yango te bolingaka ndenge tozalaki na zamba na ntango ya deuxième république olanda baimage ebongo nsima tokozongela basolo na biso 5 chantiers en marche mida epeli matete mobimba bana ya matete basepeli po ezali koevite bainsécurité bandeko bondimela ngai ke na commune ya matete éclairage public ekoti partout botala ndenge population surtout bamama ya tombola bazoteka sans souci ya molili ti 20 € plus modernisation ya mboka na cadre ya 5 chantier oblige lokoyo na bango pe elelaki nazokumisa mpona mokonzi na biso papa kabila andeka tine biso kuna tokomi oteka tina butu tozoteka tombola tina butu nayebi ke boye nakokanga te ata 0 toza a l'aise yango nazosenga te tour ekota partout batete mobimba alemba te kontine kaka tosepeli mpe bamwinda batie biso mwinda partout banda na kwe ya entre ya banunuti matete momaki nzoku tosepeli mwinda ekoti remercier mingi chef de l'état makambo ya osala mpona koevite bakokuna ezala te na matete tala lumière ndenge epeli ntina ntili mpe eza boye c'est comme ça ondima mpe motu osala misala oyo eza mboka na biso fo tolinga yango eloko tokosenga suivi mpe ezalaka parce que so suivi ezali te lobilobi bakulu banda kozika epuis bon moni ke molili ekozonga susu bakulu na kozonga susu na ndenge il faut suivi ezala ezali ya solo oyo esalemi awa na matete na ndenge ténèbre ekimi partout bakomini misusu sile certain bakozwa mpe éclairage ya boye kasi bino mpe population ya matete tosengi na bino mpe vigilance ya makasi parce ke bamiyibi bakoki mpe koya na faux pas koyimba singa boyo vigilance toujours bana ya Kasavubu bazali kosepela na batravaux ezali kosalema na sosa mpo nzela wana basouffrir mingi constat ya Jerry Golima. Qui a dit que misala ya 5 chantiers est telemi awa na kata ville ya Kinshasa? Qui a dit que avenue à Sosa et kosila te? Lelo boye équipe ya Lingala facile et zongi na avenue à Sosa. D'abord to constater à Liboso monument site nango ezali très propre. Bravo na maman bourgmestre. To continue avenue à Sosa axe entre Victoire ti force publique to kuti ba chinois na ba congolais baza ko beta dada normalement na ndenge elongo bani tala awa ndenge baza ko tia béton tala ko to ndenge baza ko tongo la bordure et puis awa ndenge bandeko baza ko sangisa zelo baza ko lamba ciment na makamyo surtout pour musale kene noki d'ailleurs kutu bandeko ya côté oyo bazanga ki réaction te ntambo moni to linga facile normal nous à travaux normal que normal bazo ça moi pe bazo qui est rapide pour voir si ça on rapide moi venir musando que mais moi dérangement quand doit les gars car bazo déranger bango mais à part ça musale que normal bazo c'est la ndenge bazo sala misala zo kende bien surtout ba chinois bazo la biso de quoi baza capable et toujours moi musala ndenge zo sala na mbangu et puis soin bazo sala musala na bango kitoko ya solo bon dibela ngai tolekaki mpe ntango ya poste okuti bacongolais bakomi kolia na système ya deux doigts lokola bachinois avec impact na idéologie tala maîtrise ya mwana mai oyo boye nzela oyo ndenge boza komona il faut esila banda kala me difficulté eza kaka moko baconducteur na baleki baza koleka bato nyonso tu baza bachef nyonso tu baza na droit basalaka mpe kogangela bato ya misala leve so kobeta bango bambata tolérance zéro efe kota na place ya boye mpo moyen nzela oyo ekende nokinoki eza te mpo bachef baleki mingi na kati ya mboka na biso bolingi manzela ebonga en même temps boza kobebisa place batie mwa baza nzela vouloir une chose et son contraire à la fois kokamwa